Merci. Toujours que nous avons malembe pour bana na biso basa la science nucléaire oyo. Pour pays à Congo et se développer et que rapidement. Alors, et nous comme on a kota à sujet oyo, to be en demi-vie. Demi-vie en anglais half-life. Qu'est-ce que cela veut dire demi-vie? Surtout vous comprendre dans notre banapé ça comme valeur ya ko sakanate pe to banabate la babilanga na biso ba mabele na biso. Demi-vie. Demi-vie eza fona kenega na exemple. Par exemple, mama azu potopoto na ye ya loso atie sikre apesi na mwana lia na 8 heures wana bana balamuki. Mama mususu apesi potopoto ya soya. Mususu potopoto ya masambo, mususu potopoto ya bikedi yo ya biso ya fufu manyoko. To comme la baduze mwana wale qui peut-être fufu ya bikedi akomi ko se prendre mama nzala azobeta balona kutakwe wana kao. Pendant que maman apesa ibani masambo ti 13h nani kutoka ko se prendre te bazana force énergie ezanani. Mususu soya ti 15h30 16h bana wana netu kutu mais potopoto ka ba onus ba melai na même moment na 8h. Mususu loso peut-être 17h le mama nzala. Elinye loba ete poignonso oyo ya potopoto bango nyonso bazwili ezali moko, mais pourquoi endurance ezako dépendre selon propriété ya chaque produit oyo ya potopoto ezalaki élément primordial oyo est composé potopoto parce que tutaki miliki tusakite sucre tusakite mai mais élément moko euti ko changer na kati ya nzumu oyo chaque nzumu d'une façon séparée. Et ça li était mwana otobana oyo résistance na bango ezali ko dépendre. Et lui ko ba ete il faut to yekola pourquoi mundele azana mayele na makamutali ba minere oyo kabila linga revoir code ya ba minere ke soki akoyeba me ba biloko yote mboka Kongo ezokende ndenge nuka som parce ba mindele ya mwana bazolinga ba ignorant bazala wana po ministre Carbir ministre mine et énergie auta ko sala science politico-administratif alors ministre ya carbi ya hydrocarbures osala no neti ba mende basala ba science criminelle ale yo kende batu na Kongo tozo kanisa ke pozala un ministre zala muto sala ba science législative kaka osala politico kaka ba administration pendant que bazo kende ko tsa misapi na baona ko sinaka ba contrat ba makambo o ba yebi na monte comment ezalelaka. C'est là où Congo ekotika ko bonga pe e ba mindele bazo profiter na situation oyo. Demi-vie elingo ba awa ke loso soki eza koumela mingi par rapport na bikedi par rapport na masango c'est que ya une certaine vie eza na kati ya élément oyo na potopoto oyo mutu peza ko sala ete na libungu eloko yango tango ekoti eza pe ko reconnaître te koko na ngai ancienneté na ngai existence na ngai loso nazalaka déjà na une certaine vie yango tozwa yango boye jour balongola ki masango wana na bilanga compter jour na 1 ti jour loso ma potopoto na baye ko lamba yango tia intervalle wana point final do jour wana suka loso wana poto malisanga tozo kaya na sango masango wana de jour elambani parce que ba changer yango nature na ye ba bombarder yango bombardement en neutron bombardement atomique parce que olongoli lisango ndenge ebotame na place uta na ferme kuna evivaka na ndenge na yango na dépôt na grenier yo lelo lambeli bano potopoto obebisi yango parce que tumbi yango c'est ce qu'on appelle maintenant entre jour ozwaki yango na bilanga na jour eko provoquer yango o bombarder yango o changer yango nature na yepo mwana amela yango potopoto mais sans que on détruire atome parce que moi na kolobana beli potopoto masango donc ezala masango même si détruire yango d'une manière ou d'une autre pour lambi yango entre jour à cause na zamba na jour à détruire yango to benaka demi-vie yango c'est exactement ce que ezalaki un mois uta elongwa na bilanga donc demi-vie ya loso oyo est égal à 1 mois divisé par 15 jours donc demi-vie na 15 jours. Ce qui loso soya ezana tana opo longola kiango yepe azana demi-vie na ye half life chaque produit o soko diviser yango garder yango selon nature na bango ya existence na bango na jour bazwa yango
À peu près, c'est ça le scénario. Il y a qu'est-ce qui signifie demi-vie. C'est ce qui fait que, ce qui bikedi, moi, à l'époque, je bikedi na 8h, na 9h30, maman nzala. C'est clair que bikedi comparé na loso, bikedi demi-vie na ezan poussé. Voilà pourquoi réaction radioactive, activité, ya. Radionuclide wana nucleus soit source ya bikedi wana libuma mutu ezana ona vie ya makasité et vous me répétez. Alors il faut là landisa exemple oyo na exemple pratique pour voir qu'est-ce signifie demi-vie, si bien que vous comprendre déjà qu'est-ce signifie demi-vie. Maintenant nous beaucoup mieux on te passer tout mieux basiko importance ya Congo na ba minerais Congo sana te code ba minerais ba nda revoir na bateau baza ni muke préparer te ba limite ko travailler na ainsi de recherche scientifique te pour et de bango biloko bo na localement et biso moko pour beaucoup si ba pa na ba code ba minerais bote kimboka danger munento za Congo mikolo. Les kabylistes veulent vendre le Congo na ko revoir code ba minerais sans bailler ba valeur ba minerais o to za nango. Alors nazoni kaka na même kaya baloso potopoto oyo to yana pratique nango pratique yango pe sous exemple mususu to chimie nucléaire physique nucléaire ça très compliqué na ba obanya rendre compliqué mais ça compliqué te na ba obanya comprendre selon ndenge ndele dompe uti ko yipsa bisuke lotaki amonaki et puis alandika makamba yipsa ngana ba kisimbi wana tento comprendre qu'est-ce signifie biso pe futo bana ko sola ba kisimbi na biso bazana ba place on meto na ko opérer na bango te nakala mbidika moko toza ko toxila ti avant ba fura microwave et ya ba micro-ondes soki maye bani ko toka ozana besoin za la place zo toxila moto ko yoka bani beta siffler pi vapeur zo bana le doucement ko boye bete ti ya papa ebeli zwa place vapeur na ezali ko bimela zwa ventilateur na ndako epesa ko mupepe na tango za na courant te longola na courant kende ko tia ventilateur ki paka wana place gaz wana to mili wana ezali ko bimela avec une grande pression okomona etindi ki palette ki paka ba ki paka iko ya 3-4 palettes. Deuxième qui paka et ko vanda wana mupepe na su ba etindi ki yango troisième ba etindi yango okomona comme cycle complet qui paka wana et comme ko baluka na pression oyo euti na nani na mai oyo na nzungu ezali ko tokisa ezako bimaka na place moko place pression makasi ezali énergie moko ekufaka na bele ezali te énergie et se convertisaka awa to monete milinga comme ko bima milinga ngo etindi ki paka comme ko tourner ozana choix ou bien ozana pemena ki paka ozo pe mu pepe elingo bake ozana besoin esne lisusu te mbidika wana ezo bala ki paka ti aussi satisfait parce que rolo somla ki paka po pesa ko mu pepe siko ko mpoko zoni ni mo pepe na yo donc awa to komi ko yasi koyo na importance ya énergie to wuti nango à partir ya mwana bana bale to za ko mona endurance na bango siko pe to ye awa to moni susu ki paka iko za ko baluka endurance mais endurance ki paka oyo eko za la mesurer si vie to demi vie ya nini yango eza na source eza ko balula ki paka oyo mai mais mai est-ce que yem to zo bala ki paka non mai pe ye na tour na ye ko toka muntu eza ko tindika ye pression na ebima kotoka wana ezali soki eza koza mupepe ngo siko ekomi ko diminuer cela veut dire que makala na nzungu ekomi pe ko diminuer mupepe soki pala paka za suko baluka te c'est clair que elingo ba ete makala esili du on a le choix olingo continue koza mupepe to continue tiaka makala mais combien de fois okotinda yamado kena wenze kena ko somya makala okomona ete mbongo ekosila yo parce que makala pe esili wana premier scénario ya énergie esili ki paka pe kuna esili passé bongo pe esili to za la na ka o to zali okomona ete ki paka oyo ventilateur oyo est-ce que epesio mu pepe d'une façon que comme si SLM de la pesa yo mu pepe réponse est claire que oui je suis satisfait na tant vapeur za ko balula ki paka oyo lui mu pepe nanga rôle ventilateur nanga oyo eza na osu na importance tengana kende pa ba libanais ba tekisa ki paka na tamu ki paka oyo moto za kotoka
pour pesa na mupepe fonction na yango yo basala ki pakapaka pour pesa na mupepe. D'où je suis satisfait na katanda kuna. Je ne connais même pas Esnel. Donc Esnel apparemment a une importance moko te na minute oyo titango makala na mbabula na yo chofaka na yango. Je suis satisfait. Ba libanais ba kozwanga so nyosoma ki pakapaka kuna te. Toza koya na physique nucléaire ya simple ya modèle mboka na biso sele ba kisimbi na biso. Biso nyonso lelo to kwa ingénieur nucléaire. Okomona ete question ne naza nango soki ki pakapaka oyo basala yango po epesa ngai mopepe na nani na courant ya Esnel. Siko Esnel aza na ete me nazo mopepe na ngai. D'où quelle est l'importance ya Esnel pour na kopesa ngai courant e balusa ki pakapaka na tango pe ki pakapaka siko za ko baluka na même fonction sans Esnel. Et l'ingénieur il y a une certaine collaboration, mutualité que ce qui courant est na lisoko ya ki pakapaka ben ki pakapaka comme ko baluka. Et ce qui courant est ki pakapaka evandi. Mais ce qui na zo ko baluka ki pakapaka à travers vapeur oyo naza satisfait. D'où il faut pas inverser ça la possible que ce qui pakapaka ezra ko baluka courant pe kuna il faut ekende. Parce que yo mta baluka ki pakapaka siko ki pakapaka so baluka ki pakapaka il faut pas pesa courant kuna. En réalité, oui, c'est vrai. Pendant mon coup, c'est Zoua Mwinda. Tiens, na lisoko ya prise na yo. Place Zoua courant. Si go courant ezalité. Tiens, Mwinda, tiens, wana Mwinda 30 watts, 40 watts, ndenge lingeli yango. Tiens, système auto utiko loba awete ki pakapaka ezako baluka. Ki pakapaka oyo soki ezali ko baluka, c'est que fait ça sur réalité à sous CP courant place utaka. Oui. Ki pakapaka nyonso soki ezali ko baluka na minute oyo otie mwinda kuna mwinda wana eko pela. Ele wete awa to créer Esnel la biso moko. Parce que ba mama quartier ba wana ndenge nini bino courant ezate na quartier oyo me bino to moni na ndako na bozo mwinda bozo ko tela ka pe télévision. Ah, secret tala place tozali ko zulaka mupepe oyo e baluka ka mesiko oyo vapeur ezo balwa ki pakapaka e peso courant. Ah, alors soki boye toye ba ete toza kota la télévision match na nesilite même akala esili bande konanga vie demi vie to sujet toza na sikoyo. Ah, pour te comprendre importance ya Congo il faut makala ezala wana eto kisaka nzungu oyo soki te tokota su match te sikoyo makala esili mais mami oyo na mbogo so bakisa makala po continue ko balaki pakapaka oyo to kisaka mai. C'est là où oza komona ete soki courant ya inga existaka ki pakapaka moko ezana na turbine baluka kana mte pesa kabiso nini énergie oyo ba ko ngani ya courant parce que to sala à l'inverse. Et lipe ko loba ete na ndako na yo pe soki oyiko za lemene ki pakapaka otsawa na montagne ba na matadi boma bo volcan na Kivu ba na montagne tozana besoin ya Esnel te ki pakapaka kaka o ventilateur nyonso to te so ba ba gazin tia yango na likolo ya toiture na yo mupepe balula yango ozwi courant ya ndenge eraka soki courant baluka pesa ko 220 volts ki pakapaka pe otanga za ko baluka zani na 220 volts ya sortie. Donc kena na montagne Kivu tia ki pakapaka na yo zana matadi na ba montagne biwe wana tia ki pakapaka na ventilateur na yo ventilateur so za ko baluka ko sala erreur te o simba place o simba la prise oko kanga mana courant exact ya pic 220 volts. Sans discussion, c'est le mot expérimenté yango. Alors, Banato banaka kosenga na bango. Banato banaka kobelela bango. Batikara abele na biso. Batikara Kongo ya Bangkoko. Batikara Kongo ya Lumumba. Batika, batika, batika. Olive
jireso na musée. Mama ikambo demi-vie. Bana baliaki loso. Chaque mois nazana tana ye. Makala oto zaliko tokisa, makala zaliko sila. Elingalo baete, soki na koki kozala na eloko moko oyo eza kosala ete moto na ngai ezo continue kopela. Lisuita chaleur. Pora za kipaka ebaluka continue pesa nga courant. Ela eloko nde wana mabele soki na moni yango nazwi garanti moko ya kosakana te. Eloko wana yango toza kobenga ete uranium oyo eza na Congo. Soko bendi bana na ye balingaka mutu moko te. Balinga koza baongo baza ya mkubwa bakisimbi ba existaka avant la création de cette terre. Balinga ka eloko eza na peme hote nyoba mayo te na peme aza na problème na mayo yango. Voilà pourquoi on a une pile atomique, centrale nucléaire. Libanga wana ya plutonium tango bazwaka yango, baki kotawa na mai bakomi kotoka bakanyi nzumo na makasi bafongoli place moko atifu, place anta ya mtu ba turbine ki paka epesa courant. Ya nzo mona ete France, premier pays na monde. Oye na États-Unis ba pays nyonso Europe bazana mai te pe la turbine bango. Oh ba mindele ba lula ko barrage dinga. Bo sala erreur te. Parce que courant ba inga pesa la turbine kam te balukaka. Ba ba centrale nucléaire na bango libanga wana nucléaire ya nini o eza na ba réactif na ya mte balukaka. Ngo ba ete soki mwana o ba leki ba poto. Soki ko yiko découvrir na nature biloko eza lete mwana soka le yango akoya soko tungiso te mama nzala. Ozwi trésor moko akosakana te yo eza pe meme mana kamino soki balukaka soki na essence to sombi okay kote sombi. Pourquoi essence super eza cher, essence normal eza moins cher? Parce que essence normal to ko na kamino tabuka quelques kilomètres ça ce que na essence que ça sur essence mais normal oya ya suprême et ko kumba yo un peu na ba distance ebele et lui ko va te soki ko découvrir énergie moko ko coupler ya na moteur. Yango za koyoka ete mikolo tozoke na de biloko énergie ya ba pile ya nini ya ba batterie car électrique poto boy ko kana na ba station essence. Yango za ko boza mindele ba boy baza ba maite na ba Union soviétique kuna na ba pays mususa ba pôle nord sud kuna tout ça baza ba tumoko piona rivière moko za te pe ba la turbine. Mais quand ils doivent avoir un produit qui peut chauffer de l'eau wana za ko bimisa ki paka ko tourner yango baza énergie na bango. Produit abokoki jamais kotika yango. Voilà pourquoi baza ko kosa biso na Congo ete bino na kota uranium c'est un produit très dangereux. Vous êtes obligé de te ya moto, vous êtes obligé de avoir une énergie atomique tout. Parce que ce qui est explosé, mais na koye bisa bino ete uranium explose akate. Oh plutonium peut exploser akate. Il y a de ces conditions ça na nini te. Na koye bisa bino plutonium peut baza ko tetla ba maladie. Uranium pesa na bien pour la santé ya mutu. Mais pour babai sabino, pour bosimo kisimo, pour garder puissance na bango. Bombe nucléaire, à l'émission on va continuer. Toko lobela pour vous dire que qu'est-ce signifie bombe atomique, qu'est-ce signifie bombe à neutron. Pele mundele la bang sabiso. Mais en entendant yo Congo le foye ba ete, soki mundele ayebi valeur demi-vie oyo qui est yango na pesa bino pourquoi Congo est en danger ya kosakana te bande konangai. Demi-vie signifie eloko oyo tango existaka na avant ba déranger yango ba bombarder yango weti bilo ko lia oyo na libumu ya mwana to mama azu ovulation jour ba bombarder ovule na ye wana ya demi-vie elingo ba ete uranium oyo esalemi na mokili ya nini ya Union soviétique ba côté wana tout ça eza na vie ya à peu près 87 ans. Et nous avons ce qu'on dit uranium, ba extraire plutonium na yango wana, ba tie yango na nzungu, ezo kotoka. Avant que esi la valeur na honeti mwana amela potopoto na 8 heures,
akomi na 14 nzala ekomi koyela ye oyo alaki soya na 15 ekomi koyela ye. Oui, produit nyonso eza na demi-vie na yango. Demi-vie ya uranium oyo utaka na Union Soviétique na bapays mosusu eza ya 24 ans. Plutonium oyo ebimaka 238 eza na valeur ya 87 ans. Par contre, uranium 244 oyo eza kaka na mokili ya Congo nulle part au monde. Soko oyo bimisa mwana na wana oyo ko plutonium aza na valeur ya 80 millions d'années. Elilo ba ete makala oyo ya Congo na uranium ya Congo tango banayi ko tumba yango na jour bani ko tumba yango okokende ti na 80 millions années avant makala wana esila kotoka mwana osoka liaki jour na aza na 80 millions années dayo kaka na nzala te. Pourquoi babiloko yo bamindele baza ko wela yango awa tokomi na komona un peu moins clair que Congo nguba na yo zala beza nguba zala uranium mais makambo eza na kati makambo wana ebimisaka banguba mafuta eza na kati protéine eza na kati biloko ebele eza na kati. Uranium ya Congo na pesa ki bino deja yango eza na plutonium produit moka toza ko lobaka juste depuis to bangawa mais na pesa bino suba kisimi mususu oyo baza na Congo oyo Congo baza ko wela oyo mokili ya Congo faut sala attention. Parmi les 33 bakisimbi oyo batikalaka ba création mobile ba kufa baonga batikalaka na loi na bino 5 baza un peu spécial ba radioactif baza ba radioactif parce que baza na ba atome nombre lango un peu trop différent qui est peut-être un peu ta continuer to kolobelango mais en entendant ya liboso to tsango cadmium na yebisa bino soko zu cadmium osangisi na moninga na kisimi muso ba ko ma tellurium. Baron balé formule chimique eza nango très simple ba kopesa CDTE. Siko CDTE qui est calcium tellurium mélange wana epesi sorta dielo moko baza ko yango photovoltaïque. Et photovoltaïque produira ne rien d'autre que plaque o epesa biso énergie solaire o énergie solaire. Ah to komi comment c'est clair. Bana baleki potopoto va vivre. Awa toyekete nzungu za kotoka na makala sila kito comprendre que uranium na mwane oyo plutonium kaka tolobeli na Congo akopeso 80 millions d'années. Donc un petit français ne manquera jamais de l'électricité dans sa vie. Yango za komona poto minda tien ou te pelaki parce que nzungu wana etokaka type 80 millions d'années. 80 millions d'années mukile peut-être kosila que pile wana ya français et kotika yango kufate mais tokiti awa sikoyo calcium mona ba pile mike ya ba montre ba nini tout ça nango et utaka na Congo soko mélanger yango na tellurium un produit qui n'a même pas le code minier na Congo et tout qui para na bisote parce que tellurium to yokani bien eza parmi ba élément na ko sono nini yango bana ni so ya botaka Congo to yebi na bisongo te to ndo tsango na code $2 par kilogramme. Alléluia. Soko sangisi yango yango mtepesa photovoltaïque photovoltaïque yo yebi sangai nana o azana bezo chake na kosombaka ba pile ya montre pile ya radio na ye pile ndenge na ndenge aussi longtemps que soleil va continuer coexister na mabele photovoltaïque panneau solaire et ko continuer ça. Pourquoi il continue ça là? Parce que via cadmium on a expliqué déjà eza à peu près 10 millions d'années yemo ko parce que tu as qu'on diviser. So quand on a 10 millions d'années, avant on a utilisé x2, 20 millions d'années à exister avant création de la terre. Avant on a se mélanger dans nzungu et former ma belle. Et nous on va dire ce qui est monnaie quelque part cadmium. Yé baka été tango simba qui est makamnyo soko sala katina ye. On a garantie à 10 millions d'années avant asile sa puissance na radioactivité na radionucléique na ce qu'on mélange na nini na tellurium qui est le premier produit le plus ancien na existence ya biloko o créé ma belle au planète Terre azana existence ya mbula nini tellurium 160 millions d'années. Voilà pourquoi tout se poser que c'est pour na nini panneau solaire montre na ya panneau solaire ya énergie solaire. Ce qui n'a l'amour qui n'a talibo ezako sala ezako pesara nala c'est parce que ce qu'on s'en ici 10 millions plus 160 millions qui a à peu près 160 millions d'années mokili ekotika la kokufa même so pasoli plaque wana
ndambo na opasole e okonze ko peso ka energie opaso ndama e ko parce que atome mi bale o azana yango mi bale te apparemment ça des atomes o a défait pas télénium a défait sur atome ko epa ya cadmium. Malheureusement cadmium c'est un produit qu'on appelle radioactif et spécial na groupe ya bale 33 yaza na des atomes non kuta bale ko utiliser atome ne moko te. Mais au sangi c'est na moninga ne télénium wazasu na comme na des atomes donc deux produits fois deux 4 éléments au kutane et chaque élément au bazara bale ba ko pesaka. C'est ce qui fait que mundele tangwa yebi physique nucléaire a bloqué mutu mwindu ko simba domaine ya physique nucléaire te to linko yoka binote ko na Irak kuna baza ko développer ba centre pour ko sala bombardement ya uranium tali ko yoka teke na Congo batu baza ko zwa ka ba uranium wana bali ko yoka makambu te ko télénium na Congo parce que télénium apeto ko zulango wapi na ba déchet kaka oya cuivre biso batike biso to zwa cuivre to liaka masoko ya dendo bango soso bazodiaka to ko zwa cuivre kende ko sala recherche tawo pour la cuivre bako la sabino code ya minerai sur cuivre bongo poussière o za beleka etikalité télénium okuta ko swapi na ba poussière ba or o bino bote ya code ya or mais pourquoi pas baye sabino peke kati na poussière or place télénium ezape ko bima exemple simple ko pe sabino na mboka moko eza na États-Unis awa soki kombona eyemba ngomba na ko pe sabino ngo na kala bazaye ko exploiter or place wana or eyai ko sila tant or eyai ko sila quelques années après baye ko yeso oh boyebi place vous avez timna or poussière or si yamona ka pe mutebota ka subana ba ya kombo ya télénium donc télénium il faut la puis pesi poussière ba salité na ngo ende ko pesa or et puis télénium si ça ko pesa nikolo mbangu bazonga kina vilo baby parce que zongo lokotla ba or wana sila wana zo banda ko setonga ba ke TF kisaka banda ko wana ni ya kayango kombo baka ba no rekipe nini poussière télénium Congo yeba ete place toza ko exploiter ba cobalt oyo ba cuivre oyo ba biloko ndenge na ndenge oyo poussière wana mingi mundele alinko yebisa bisote mais en réalité ba poussière ezali wana eza ko pesa ba mindele oyo ba produit mo ko sakana te ba télénium oyo ba cancer et pauvre ba cancer mais traitement ya cancer pe yepe ga mutu ako traiter ka yango lisusu ba application ya ba biloko ba uranium bio zo ko mo bombe nucléaire ce n'est pas vrai. Bombe nucléaire depuis seulement aucun pays vraiment est utilisé ne soit pas américain une fois pekaka metikana ce que plutonium mwana o abimaka na kati ya uranium aza utilisé chaque jour na ba centrale nucléaire na ba rayon X na biso o kutaka trop cher na ba sous-marin pour sous-marin ozana besoin que sous-marin que na Afrique du Sud ko na sala ba guerre kuna bongo etele manana na Angola ezwana no carburant non ba ene ko mona ngo to bono tina no eko kama sawa bele il faut na sawa na mai kuna ndenge zaleli eko akoza na réacteur o eza ko tokisaka nzungu epi nzungu wana mai wala vapeur za ko balaka bende tsaka machine à vapeur ti de existe kana ngo kaka misiko makala nana ko tsa makala on remplace mwandambra quelques grammes seulement de plutonium peut tokisaka yango ba satellite za lekolo yo yebisanga o ba américain baza premier na ba satellite nana wake na espace parce que ces satellites ba moteur za sont des moteurs des avions moteurs à hélicoptère mais il faut que ça carburant na base ndeko ndompe ka mutu ko pesa avion yake no tso carburant ko na kata ba satellite wana il faut qu'on remplace na produit o ezali été 80 millions d'années et ko exister voilà pourquoi de ces galaxies mususu ba observatoire ya espace ba satellite bingunduka ndenge na ndenge ke nakatina ba Mars après Mars ba wikere Jupiter mais d'ici Jupiter peut-être c'est 25 ans de 25 ans et lo ko tsaka ke na comment et que na il faut que ça moi moteur na combustible na carburant fuel na bilo ko lia il faut ko lia bilo ko lia fuel za bilo ko lia et puis ça énergie il faut que ça énergie na kati wana énergie yango bande ko na ngai yango de mundela za kosto biso na sukaka uranium pardon et uranium c'est même pas le produit le plus important na cadre ba radio nini nuclide uranium est parmi les derniers il y a encore le samarium des akututi lelo ba mystique ya kosakana te oyo ko iko pesa za reza koleka uranium code ya minerai oyo bakabila balinko tia kuna jour ba kosisa biso ba samarium parce que samarium ba ko kilogramme ko za na $1 bango ba fibi
mais poto clôturer émission ya poko le poto kendango peut-être ki lobby boko ya komona ete bato bazali babongo bango na CIA Banque mondiale ti lelo bazana ba données classifiées ya ba produits oyo ka tozanga na tableau de Mendeleev nini basala kanango balingi te eyebana ata moke kutu te. Einstein ntango atravela babakamba uranium oyo ayaka na États-Unis mpo ya kozwa licence, mais fallait l'enlever, fallait baproduire belé. Pourquoi? Parce que ceux qui monde de découvrir que oh nzoka ne nguba wana ozalaka na yango mafuta na yango glycérine yango nde bazosalaka produit oyo ba mama ya Paris wana balela kotela yango bazosalaka bakotela sunguba yango te. Voilà pourquoi Congo baza ko bloquer biso que tout ce ba néodymium na biso to yeba importance na ngote bango ba fiba ba stocker et puis jour ko yazo so yimi som se fongani retard mais tozo ke na ba minute suka na batinyoso poto clôturer section oyo et puis lobby bongo to ko lobela ba valeur monétaire oyo za ko couvrir chaque gramme ya plutonium, chaque gramme oyo bimaka na ba samarium oyo za na Congo oyo bato code ya minerai ya Kabila ezana ko kabaka avec ba mende ya kazwa na uranium à Congo avec $2 kende na yo pendant que lobby peut-être bako yeb sabinote 1 gramme ya uranium oyo utaka na Congo ezana valeur à $23 760 et ni ouais de ce bombe atomique moko et kutaka combien par ba calcul la ngai pour ça la bombe atomique moko il y a 1 kg et que coûtait $223 760 américains. On a 1 kg seulement il y a plutonium, uranium était plutonium. Et il y a nakata uranium, ozulaka élément moko plutonium. Et bongo radium, et bongo thorium. Bao basala ba rayon X, bao basala ba traitement maladie ndenge na ndenge. Et ça nakata 1 kg au tombe. Donc il y a été biso na Congo toza ko kaba nde nazongeli bandeko nanga avant
kanda esalangai ya pourquoi toke bato revoir code ya minéraux avec un gouvernement mélangé avec les étrangers te o bakoya ko kosa biso et puis kole kotika pe ko télématé parce que les étrangers vont vendre tout baza ba miyibi bazo kotaka na bilanga na biso na butu ba yebi valeur ya bilanga na biso te biso bana ndako tukena na moi botika ba diamant na biso botika ba uranium na biso na kele susu kandeko ndoshi zoro baber ndeko despe soki monete émission ko sila sikoyo wana problème zalite na kokenda ba oba na kati misoko monete na toyo continue émission na koloba lisusu te na fongoli ba antenne pe batinios ba kota na bango ngala lembi na ngate aya ndeko despe kuna peut-être lembi mais toza na 4 bat na 4 na fongoli antenne tozongeli papa ndoshi. Ok Zambwana, merci mingi pour l'émission Oyo. Je crois que toujours la bozuna biso ba valeur minérale dans biso ya Congo. Comme mboka ya biso eza béni. Eza na biloko ebele en dehors ya ozotanga. Mais la limite d'abord ko corriger mal attendement ya bandeko tant toza ko ile kana na intervention na biso. Omoni tant toza ko intervenir tant toza ko utiliser mo wa bengi collaboration to ko collaborer na bango lelo ba bindele en quelque sorte ba collaborer na biso te ba joindre ko s'imposer ya ko zwa biloko ya biso en dehors même ya volonté na biso bango moko ba pesi prix bango moko ba zo bénéficier na même plus que le quand même biso moko ba kolo bozui tout ça ezali parce que biso moko tout d'abord to permettre bango pe toza ko bakisa te ba recherche na biso pour que tokoka aussi ko profiter na yango tolobi ke ba mindele ba pesi biso retard je ne sais pas bakanga biso mitute bakanga biso ba ta recherche te mutu na mutu na ndako akoki pe ko bela kisimbi na ye a inspirer na minute oyo pour koka kozwa pe d'inspiration ya koka pe ko utiliser kaka bozwi wana oya biso Congo pe e bénéficier nango na leo oto nango besoin biloko mingo tanga wana tokuya komona eke maye na biso pe ba Congolais bato moyindo za na kati tant musu ko senga pe to collaborer pe to sala pe complémentarité na bandeko mususu ba mindele mususu o pe bango ko bazala boyebi na bango pe to sangisi mais tant bazwa na mboka na biso bazwa te pona ko s'imposer. Mais donc moi côté kia na soki nani atizaki terme moko ya complexe à buzoba odo tozali tout la bonne photo sur na balangage na biso nanu mutana complexe à mundele azate bolinga to linga te nde toza boy appareil to so na minute oyo ordinateur ozo permettre ngana yo papa za mato so mutu mutu ngasali yango bilamba to lati eza bilamba ya mindele toza ko mona mindele ka banzambe na biso te non. Mais tant bango bazoué na mboka na biso na Afrique pour ko konze biso soki ba konza ki biso soki ba domina ki biso za po ba kuta ki biso troba bango bazala ki élevé yango moni ba soki biso to ki élevé to ne to ndima bango jamais parce que ba s'imposer ki na biso. Mais lelo oyo soki nazo ki exemple ya Chine lelo a commis grande puissance na monde c'est parce que ndenge ndeko pa uti ko za ki ba Chine bazala ki déjà na base na bango ba bakisi ko ba c'est bien biso peso bito na base na biso to bakisa susu ko leka pour lelope lobi pe ba biso ba ko pe ko dépendre pe na technologie na biso na kati ya Congo ozo ko pa lotango tozali ko lobela likambo ya collaboration toza pe na besoin na bango to ko ba boko min espèce de ma rapport rafia to ta ngo suti ba kesh to na ngo ya mindele ba sapat ya mindele mituka ya mindele tout bozolo bila wana oto bila awa ya mindele mais to créer pe na ya biso so to boy collaboration na mindele to ba na ko niveau ko créer ya biso to ba na niveau ya ko sala wa ya biso mutana complexe ya mindele azate fa biso to tika na Congo baba Congo na mbujima so wapi unamka tika na kwela ye mitano to ko envier mboka o bango ba yena mboka na biso ba zibo zo ya biso yango ya pesa ki necessaire o ya mukolo terrain aza limité mukolo terrain azokoka na ko exploiter eloko ya yete mabelo ya yete po saleza bilanga mais mutu aza avancer na moi mayele mutu ya comprendre que terrain ou eza ba terrain ya bilanga te eza na pétrole na ser ta toloni mbuma nini awa ekobota te alors tikana kenduluka mbongo na pesa mutu ko na vision bilanga
atika na vision bilanga na ye ngana zo mabele oyo après quelques années ayemona ki mutu wala komi développer plus que ye ndenge ezakana kana biso tozana bozuna biso mais tant que tozokoka te kokoma na niveau ya avancer na papa nani papa zambona biloko ozotanga biso awa ba plutonium ba uranium pokoma na phase ya ko décortiquer awa kisimbi te muta révéler biloko wana tozala clair. C'est ça biloko sali betidi au côté nango au côté internet au côté na livre oza connaissance c'est ça qui s'est invité na côté na chambre na yo abali bana papa zambona plutonium muta non non la recherche oyo ba côté na betidi ko étudier loko wana pour loko boye bote toza batute au photo zala ba dépendant ya mindele mais quand même nous sommes là pour collaborer ensemble c'est collaboration toko le kandeli mo papa Tshisekedi o tozali ko appuyer na ba discours na ba ketanga zo ba likama collaboration na mindela est-ce que a nyira ki amwa ndele ko jamais toujours to kozala kana besoin kana bango to za bele ko ba jabanza na biso to po ba chapeauter biso mais toza pe na besoin pe maile pe ndambo ya bango oyo pe bango ba yela pe biso na oya biso moto zaka nango mais ce que toi avancer na oya biso to tika ko toucher à bango so de tika ko toucher à bango dans ces cas là to te ma pe na radio to comme ça bon ko na biso to comme ça pe technologie na biso to na beaucoup moins qui très puissant mais tu avancer na moté tu avancer en to limité quelque part et toi les semboko lobela dikamula biso ya ba to muindo ngambo na za noir na mundelete mais na complexe pas mundelete mais le problème c'est quoi auto toucher minute auto salela pour l'Afrique où il y a un PPT na posa nguba te na avion o mutu asali yango il faut tant ozoya toyaka na radio ate poso ki muninga alobi kambunga na ya na contredire ye ko bazola na ngamba mona ngana za pisage non il faut toujours rappeler la raison toujours dans la réalité des choses dans la réalité des choses na minute biso toujours avancer te tu vois l'Afrique du Sud ba uti ko la kisa avion basali pays premier pays africain c'est l'avion tout ça et ça l'avion mais au soko na carte ba sud africain bazolo bela ba sud africain ngo au monde ba anglais baza na carte ba mindele ba na carte c'est dit collaboration toujours comme ba fait qui nous te bini mais tant on côté na si na sema kabuno sur mindele ba contribuer te oui merci pour la ministre monsieur Zali ko clôturer 2000 tuzako kenango bande konsta pesa ni maloba nde makamutsu oti ko loba awa to ko clôturer no lobby place to ko centrale nucléaire na place pe na ko insister ete ba produit eza ya trop to ko tiko limiter na mabelete elile ba ete to tika ko ba mandele mabanga ya encore trop de recherche eza na tout autour la minere oyo match nanu kuti bandi na ngote ndeko dope na pesa maloba Matondo, c'est malheureux que mon pesinga 2000, tu vois ce que cause à 3 nangana sepel. Nangalo babu papa zabana. Au moni awa été tango yo expliquer biso physique nucléaire na lingala. Na kanisi mutu nyonso za na conférence à comprendre exactement c'est quoi. Tala esika to zali ko balika abokoko to zali ko insister sur le quota. So que zalaki na français wa tolinga ki toyo kayo lokolo zali extraterrestre to bamusanga bamona ko zali extraterrestre ou ti quelque part tu racontes des histoires vraiment outi libanda mais tango tiango na lingala to comprendre que bazali ko tia pression na tina ete o ezali facile bazali ko sophistiqué yango et les gens bazali ko loba o toza na retard c'est sûr mais ko za ko sur la tête ba connaissance ebele biso to pesi ba mindele bazala kaye na mboka azali na papier na biki abandi ko tuna bino soko beli maladi bwezala ka ndenge nini papa tozoka kasa oyo to tuti yango encore ndenge biso wana za avantage to tuti yango boye to sali boye na boye na sima nango to sali boye yaza kokoma akei azali ko rassembler en fin de compte ango kende kuna ko publier yango na kombo na yo bandai ko pesa non à republier na kei j'ai fait mes recherches sur le paludisme na moni ke kisi ezali boye na boye dosage ezali quoi mais dosage ezali un travail par empirisme to meki 1 gramme to pesi na no mutoyo papa abikite to longwana no eloko to longwana kati na kasa jusqu'à ce que to kotika na élément automonique yango nezali ko servir banato banaka kosenga na bango banato banaka kobelela bango batikara abelela
raison na musée, topesi raison na musée. Donc, ton fan na te na kati na logique oyo ndenge mutasabona expliquer ngo malamu awake on crée une peur en nous pour tout s'intéresser na biloko mususu te ba pesa ngo ba kombo compliqué kadium kabrakta kurkuyum enfreku tango yo kaka kombo wana oza directement découragé okazisi ke loko wana poko kwa kososola ngo ese loko moko très compliqué mais alors que nzabona papa nzabona expliquer awa makambo simple mutu nyoza za capable ya kosala barrage électrique na explication mutu azabona pesa mutu nyonso même ata mutu atanga école primaire te aza capable ya kosala barrage électrique aza capable ya kosala barrage éolienne ya koservir na mupepe koservir na mai to koservir na baélément mususu naturel ko comprendre que ezali makala lokola ba uranium. C'est clair, juste à comprendre. Donc, uranium mango ezalaka makala. Donc, plutonium ezalaka lokola makala. Donc, ezalaka makala to tiango na mai et bandi ko toxe. Ça lokola bandi ko sala ba carbure, hein. Okamati carbure o tiango na mai, mbala moko bandi ko tokisa mai tuku mwen mai komi moto. Mais tango za ko toxe, ça y vapeur. Soko zali mwa mai mwa muke, to ebi malamu ke machine à vapeur ezalaki inventé pour la première fois en Égypte, hein? James Watt o ya anglais wa azwati kaka modèle wana adapté yango pour ça là très à vapeur, hein? Donc eloko na ngalo ba wazali nini retard technologique tozali collé à lelo ezali retard moko na kobe en kabbalistique, c'est-à-dire que bazali ko encourager biso dans la voie de nous considérer en retard. Aussi longtemps comme il se considérer en retard, tu as un effort mon côté, yako ça la poto ko avancer. Ndeko alobi di kambo ba rafia na banine. Et là on a retourné ndeko. Et là-bas to là tes coton. Mais coton c'est une plante tropicale. Coton est beau ta marate na poto. Par quel miracle boko expliquer nga mundele wazanga na coton te a fabriquer là-bas coton. Non, c'est pas possible. Donc il fallait qu'il en Afrique à Kouti bato bazali ko fabriquer la mba coton. Il a pris le procédé wana a commis na yango aye awa a actualiser yango. Et le quoi ba mbachaki son esclavagisme. Alors na kati l'esclavagisme industrie na biso ezalaki stoppé makamo ezalaki stoppé. Lelo on nous fait croire que le coton ezalaki inventé par Mundele et lamba à coton ezalaki inventé par Mundele et lamba ya soie ezalaki inventé par Mundele. Nazali ko yebisa ndeko wana ke ampoule électrique oza na kati na ndako na yo muto inventaki yango ezali Edison était mais ezali travailleur na ye o ezalaki mutu mwindu. Ce sont les faits historiques. Toilette ya ko flasher muto inventaki yango mutu mwindu. Nini feu de route, feu de position za ko tambola nango na kati na nzela okuti feu rouge, feu vert. Muto inventaki yango eza mutu mwindu. Alors comment est-ce qu'on continue quand la logique qu'on encourager de croire que nous sommes incapables, de croire que tous ali batumoko nous devons tous apprendre. Non, il faut tout rendre makambo ndenge ndeko zabona zali koroba. Science na biso bo tangi sango na lingala. Kende ko tangi sa na mathématique na lingala. Tangi sa na chimie na lingala. Okomona ke bakoma mayele bakosala bikamo. Mais ceux qui bofandeli kala français et anglais. Bonne soirée. Merci. Merci de kodompende na lobi ba ministre msololo emisoro iko sila te tozoke na bande ko mususu munga basenzi tozana ngolo lobi to kwa krande ke munga basenzi nzoka nde chaque village to iko na centrale nucléaire na biso ndengo lobi ndela zorande na kam compliqué yemo Einstein kutubana classe pour tout ba découvrir ba biloko ba nucléaire lui yemo katika ko za jamais na diplôme ya physique kuna ya ba biloko nucléaire mama mise oyo ba 2 minutes. Et bon, papa Zambwana, na kanisi émission na yo eye po fungola biso missionné loko moko na lobaka on est bandeli que échange équitable entre biso na mindele zate pays producteur na pays azwa ko somba richesse moko boye bazali équitable basala échange équitable te mondela zo ça de façon que Mama mise bolimi sina kopeso 2 minutes na yo ndeko desfa komelinga ke muta telefone za na kata bako na ko satisfaire comme ça bona zongela ndeko telefone na lombango ntopeso maloba. Ok, merci l'impresario là Don Pambo depuis London. La personne de son beauté.
navandi na émission poke kitoko émission kitoko mais na inapesa idée na ngate pour les lona qui m'ont été cassé na zone na l'état émission va bien mais on a comprendre et le moko de me démontrer biso de Atina Z vraiment au lobby kitoko rien à reprocher mais la vandeli côté na koloba ezali buzoba normalement il y a bisonde ba congolais parce que ceux qui sont dans makambo yo lobby donc il y a bateau qui na connaissance tango ba yebi yango ti ba merci yango alors ceux qui bango baza kolinga ko garder eloko wana te je pense que comme problème donc il y a problème te ya kozanga koyeba eloko wana mais il y a problème to respecter eloko biso tozana yango mais tout considérer pe mindele oyo ba yebi ko sala biloko mosusu pona yango na koyeba valeur eloko kozana yango pe na koyeba koma ko pesa yango na valeur ko pesa pa mindele na biso na bango makambo ekokende likolo ou soki moni ke ozana yango ko pesa mindele ba nango te il faut luka pe bango balakisa yo eloko nini bango basalaka na yango po yo tokoma niveau ya kosala potangaki exemple moko ya Libye bapays wana kuna baka bapays Afrique mais comment bamba kokosala nango quelque chose mais biso ba congolais toza nango mais tozoyeba te je pense que na suki ya lobe émission comme na suka mpoke kitoko lobby toza ensemble comme d'habitude merci bonne nuit bye bye. Merci la participation à Kitoko et puis makambo lobby yango toko débattre pe lobby. Mama mise continuer au 2 minutes et puis ndeko okito de toko tirer conclusion suka. Oui papa Zambwana bana ko lebaka ka boye ke ba richesse na surtout bandi ko tekango po e bongisa na biso na mindele mondele soka ya ko sumba ngo parce que yende ayebele ko sala nango alors ezala te que atia yo na se Poyo, omega, olia kata du 1er au 30 du mois, poye, bala na ba génération na eza na richesse. Na ina lo baboy. So mandala ko sombelo ko na yo, a considérer pays yo, moto mokolo mboka mokolo richesse. C'est pas que aye a diminuer, a pesi prix na ye assez, yo ko te tali yo so ko kufa nzala, ye kuna ba génération ba ke ko lia ka pona loko moko ya ko zona mboka na yo. Et loko zali wana to zongi la siko papa Zambwana batu tozali na kati ya mboka ba autorité ba kozwa conscience que richesse ya mboka bakabaka ngote ba baza ko kaba yango ta ba pays ba Arabie Saoudite pétrole kaka mtezo balusa mboka na bango pona nini parce que ba yebi ni bazo sala ni bazo négocier ba échange na bango pona nini biso te tozala mayele wana que non totangi la classe ba Zambwana totangi mingiti pona nini yo ko sombelo ko na ngai ngana tika la pauvre yo ka kozala riche pona nini et loko wana de photo zongi lango bala ko saboter biso na ba domaine tout to zo émission zo continuer to continuer na ko pesa exemple moko amuke kaka papa Zambwana le kaka na Angola problème to kutaka après indépendance ya Angola na kati ya ville ya Luanda ba kasi ba ville presque nyonso ya kati ya Angola et il y a problème ya canalisation papa Zambwana tango mondele a longwe na kati ya Angola zongi Portugal bango bazali kotonga mboka wana bakotonga ville wana bamonaki keyaki ville na bango batongaki moto mwindi aki na droit ya kobenga na bango na mboka na bango te bakei basali ndenge nini bazwi kaka baplan ya canalisation bakei na bango nango papa Zambwana ndako oyo kofanda so wana plan ya canalisation te naka so kobuka ndako ya potonga mosusu mboka ekomaki misère donc oyebi ndenge akoleka te oyebi ndenge akozongela te mpona nini plan kaka ya canalisation eloko ya moke ya mais tellement eza important et tchaka mboka par terre bandako mingi tika ko koya ko pla ni ma eza ko ronger se ya ndako ti ndako ko koya bo minga ko bongisa ndako ko pla ya canalisation boza na ngote wana ka exemple na pasi muke tozana bino to continuer merci mama mizeka na biso studio ja baza ko sinalenga awa temps vraiment esili makambo eza ebele oyo ko pesa confrontation na makambo tali code numero oyo ba mende ba provoquer na ko do so to ko sala attention te ker enge ko na Congo na banjour oyo Kabila ameka ko pesa biso code ya mine oyo biso nsuto jebi to ko landela confrontation ya Abraham na ba Abimeleki ekobima balo basuka pa ndeko okito kuna. Oui, merci mingi ndo pesa ngalisu maloba. Oui, ngai na moni papa Zambwana lobi presque nyonso olobi nyonso vraiment soki na alaki d'accord te na lingaki na contredire yo mais olobi nyonso mais mutu na linga na contredire za ndeko na biso Zoro Babel
auti okende parce que aza mayele auti olobelo moko boye eza te ke po ba contredire po ayeba ke na contredire elo na ngana loba boye po na bongisa mwa lisolo na ya suka auti kotika biso tant na utaki koloba ke mindele baza ko retarder biso ben eza kuti loko ya obomba mate po ezomonana ndenge mama uti koloba awa so otali bien ndele ndenge nini azo retarder biso numéré oyo ya Congo eza ya biso mais est-ce que bokoki koyebisa nga soki Congo la salela yango so to bénéficier nango eza même ata richesse nyonso ya Congo to bénéficier nango te bien sûr to kende ba classe to tanga deko kito bolimbisi ngana za kotanga kama komia deko desfe awa j'espère que lobby okoya kote oza kokendeza sujet moko mbiya kitoko garda mpona lobby j'espère que okozala ndenge bandela tombola wana de place to banda mais j'espère vraiment que lobby ba minute na nga oyo na ko récupérer ngo pona za vraiment na ebele ya koloba okozwa yango mais pona ngai eloko moko na ko tirer conclusion te eloko na ko yebisaka na bato c'est impossible pour toi d'expliquer le temps émission et toucher lobby parce que Bamindele il faut par exemple un projet pour déraciner le peuple noir, précisément le peuple congolais, na place auto vendre déjà parce que contrat bakabila na bakabiliste basi signé déjà na 11 ans au bavandi wana ezali contrat concessionnel elingi baite ke bayeka ya kotimwa la mabulu te bakozwaka mabulu te mais na contrat pe ya concession elingi baite na mabele wana ekomi na bango pe ya bango pendant que mabele wana Bamindele basi ba moni déjà quel genre de produit oyo baza kosala étude de faisabilité oyo bakobenda et puis tant mondialisation ekoya ba présenter ba document que voilà on avait signé le plan concessionnel qui est biloko ekope sa confrontation pesa ja ekope sa confrontation parce que landa histoire Ituri landa histoire Mwanda nyonso na babulu wana baza kokosa biso ba pétrole mais na se ya pétrole il y a encore d'autres produits oyo ba samarium eza wana na ba sable d'arabe ba bitume Ozali était Congo, c'est le premier pays au monde où tous on a besoin de ba ciment na ba ligne pour tout ça la barabara na bisote et le kabanio ke ba parité zelo wana ka ya pamba to iko tsama ba lupango na biso na ba barabara na bisoto tuti yango ni érosion ni kamini ni ekobuka yango te ba biloko lobby to ko débattre yango ba Bindele basi ba occuper déjà ba mabele nyonso wana na contrat oyo ba paya basali ensemble na bana mboka neska ba ministre ba hydrocarbures o ba yeba na valeur ba chimie ba physique nucléaire donc le Congo na ba place capitale oyo za na ba biloko ba nucléus ya ba kisimbia e bande la création monde to tikali lisusu na eloko moko tende Kabila alinga conclure ngo na terme oyo wana na premier instance discours na a présenté le 20 décembre alobaki na ko revoir code ya ba minéraux elingo bake to ko yoka na ba prix ya ofele lubaka ko na mungovo gratuit. Alléluia. Donc, kutani lobby. Donc, nous avons la recherche sur physique nucléaire. Dès que papa Mayaba na studio na zone sur antenne.
na bankoko batikara kongo ya lumumba batika utatomanaka kosenga na bango utatobandaka kosenga bozonga na mabele na bino bozongara bipai bouta bozongara bipai bomesa na bitumba bozonga na bafamille bozonga bajourno mpe na batelevizio oyoka biso te o ondima biso te o kabola pasie topesi rezo na musée